il y a pas ces arrêts que le viatiki biso le 27 donc à 4 jours anniversaire naé via dae donc à 4 jours velingoz à l'anniversaire naé via kei donc l'aspect on a da mutumoko yepo na propriété zale loka bilei na yozanga na rolia mais kola tande ya luxure wana pona enyo se bano représenter pona e luxe zaki bilamba alinga bilamba na 3 alinga koza propre mais côté mutema malamu peza ki moko ya virtuose ale nango ba découvrir un peu plus na ki mutema malamu na yo wana côté bakongo paza mukongo mais to baka botama na kisanto te abotama na Kinshasa amona Kinshasa mais akende kotanga nde trop na bakisanto na basona bata kenda bakotokuna moi trop pasi ya kolobela ezali courage kuti ezate tovanda na baplateau boyeme lokola za icône ya musique ya Congo tobi pe bato bayesima peut-être bayebaki ete bamonaki kaka na kimokolo na ye na 62 ans na akufeli nango to na 58 ans to na 61 ans pe bayebaki pena histoire na ete tolinga to banana kobeta ta moi historique ya vieux et au sala bato pe mususu bien et au sala pe que vieux azala commémorer to honorer pe na ba chaîne oyo peut-être eko cha vidéo oyo to pesi mbote bongo na Trésor Kachina depuis Moscou et au na sa microbe TV bo s'abonner pena massivement et au na Time TV bo kende pe bo s'abonner elenya Congo kutunde ya zaka RTNC to bobenda na nde ya RTNC boya pe bakotuna biso bo s'abonner ça biso bien te dizima lo bombo ka wayo. Merci Patrick Massidi na habité son studio général pour la première réunion Mavenda studio ah oui la première réunion t'as compris tu as le général ça vous allez passer. Salut Elenga Congo TV, bonsoir, bonjour, ça dépend de Air Bozolanda Biso, na chaîne Biso Elenga Congo P, na Samikob TV P, na Team TV P, na Globalité Moscou TV et pas Trésor Kachina na Kacha Moscou. Merci à nous tous na sima caméra. Jackson Bunga na moni Moussa na Nzambe Ikibayali. Facilitation place ali bato nyoso tout oyo, opesa biso litoyi. Merci na ba conseil, merci pe na ba jugement na bino, merci na nyoso tout oyo oportera biso toza kati motema na bino. On est ensemble, merci toza na day to kuvisi artiste munene ya Congo. Bazai so mingi na génération na bango. Tokolo batira ata na génération ba otira te ba 2 ba 3. Lelo we otika biso défaut jeune du général défaut otika biso ba mais sincère condoléances na famille na ye. Sincère condoléances pe na ba artiste nyoso tout oyo ba betana na ope ba betana été ba artiste nyoso en général. Merci nyoso. Na ebité na caméra kuna Jackson Bungo ko fungola biso to sur Patrick Massidi nazanga mote na Patrick Massidi Samikob TV. Patrick Massidi Boni. Merci, te dis Bimakamon, les Mikolo. Merci, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vidéo est retombée les bateaux. Aux États-Unis, bien sûr, retombé le bonsoir. En France, c'est à jour. Ça dépend quand l'heure est quoi la bonne vidéo. Basa toujours concentré que tout ça n'a pas matanga vraiment. Toya watolo bela likambo touché de qu'on a biso général des FAO pas si ya kolobela zali. Courage que tes ateto vanda na ba plateau boyeme. Lokola za icône ya musique ya Congo tobi pe bato bayesima peut-être bayebaki ete bamonaki kaka na kimokolo na ye na 62 ans na akufeli nango to na 58 ans to na 61 ans pe
Bayeba qui pena histoire na été tonga to banana ko beta ta moi historique ya vieux et au sala ba topé mususu bien et au sala pe que vieux azala commémorer to honorer pe na ba chaîne oyo peut-être et ko cha vidéo oyo topé simbote bongo na trésor Kachina depuis Moscou et au legana sa microbe TV bo s'abonner pena massivement et au legana Time TV bo kende pe bo s'abonner et lenya kongo kutunde ya zaka RTNC to bobenda na nde ya RTNC boya pe ba kotuna biso bo s'abonner ça biso bien te disma lo bombo ka wayo. Merci Patrick Massidi na habité ceux qui te ont au moins idée par rapport à Jenny général des fois ou à Koufia Tigibiso na habité ce mois na part na yo kologani par rapport à carrière na par rapport à Botamaki Tanini ti na ndenge alors comme na niveau de là tika biso avant to kota na mususu etali mambo etali artistique to mekana moi ko sur la moi point na bat baola na biso to mekana moi eba. Voilà, na salué ma sanangai bien fait membe na boka kala na boka lelo. Boka solelo merci na yo te dis pour retracer l'histoire de salara l'homme. To robeta histoire mutu te ka bwemba moko kufi. Et ozala pena complète cette histoire en haut. Donc général des fois au Botamayi bon le 31 décembre. Donc simple coïncidence ndambe na habité ninga salima kamuna ya kufi le 27 décembre 2021. À Botami le 31 décembre 1958 na Kinshasa, à mon Kinshasa. Mais général des fois a évolué na banchiki na tout côté bas Congo. Pas à mon Congo. Mais toi à Botama na Kinshasa tout. Te à Botama na Kinshasa. À mon Kinshasa. Mais à kende ko tanga nde trop na bakisantu na basona bata kenda bakoto kuna moi trop. A koli pena ne moi trop kuna mais aza pena moi na Botami na Kinshasa. Mais comme na ya zaka moi na Barumbu à Kasavu, bon. Voilà, quand on a la précision pénétrante. Et voilà. Mais Aza, moi, il y a Kinshasa. Voilà. Et à Koufé Libiso na Douala. Mais général, des fois, à Bani musique, il y a 1976. 76, il y a débuté ma carrière dans le quartier des Alakaka. 76. 76, voilà. 76 maintenant. En 1970, il y a dans le quartier Kaka. Dans 70 wana ano betenika na ba quartier succès na 76 nde bayo découvrir abeti na bazaiko abeti na bavena biso banyoka longo ba papa wemba abeti na vena biso o na lingage fort vegina abeti na bevolokopé vegina ifongi abeti na ye voilà na zaiko na 70 abeti na ye kuna donc agi vie moko na ye moko alaki déjà mutu o balobara alela aspect on a da mutu moko yepona e propriété zalelo ka bilei na yozanga na rolia mais kola tande ya luxure wana pona enyo se bano représenter pona e luxe zaki bilamba alinga bilamba na 3 linga ko za propre mais côté mutema malamu peza ki moko ya virtuose ale nango ba découvrir un peu plus na ki mutema malamu na yona voilà aza congolais de nationalité ne ba de père et de mère aza pena de père et de mère congolais mais ezaki na tamoko akenda plus kovanda na Tanzanie. Oui, ezaki place alaki succès makasi à 8 ans, azaki ba 15 ou 20 ans mo bwena ba après presque 18 ans. Ouais, 18 ans, ouais, 18 ans na Tanzanie. Oui, ça là que na Kinshasa peut ça la moi un peu oublier moi muké. Mais alors que na Tanzanie ba ça là toujours Fléau nae, ba ça toujours ba album, ba no betani ba ni azaki vraiment star na bango kuna na Tanzanie kuna. Donc pour preuve ba musicien belé soit qui Tanzanie, ba no comme là chez à l'occurrence affaire rigolo ba kenda ba kutana na ye kuna na Tanzanie, c'est le scram ba kutana pe kuna na Tanzanie et ba kutana presque na ba musicien belé. Mais dommage ezaki ka que to ba kutani kuna ba sala penza ba featuring belé té. Si on a pas featuring ezalaki penza penda na player penza makasité. Il pas ba noy ba pe ba situation ba succès, ya ba lekine mususu te ba bimi so e belé na mais ayebaki na bango tout. Eh ben ne bango tout donc il y a pas ces ça que le Viatiki biso le 27 donc à 4 jours anniversaire na ye via dai. Donc à 4 jours velingoza l'anniversaire na ye via kei donc passe na motema yango to ngato betela ba master na biso o ba yebi histoire ya viété mais vieux abeti bongo vraiment na succès ndeti ba mona faire abima 5 fois meilleur chanteur à succès na Congo
ba papa yango na bando loba takufa na mabete takufa na mabete jene aza mutu aza ime aza na mabene mais constamment le sali na massa mon place na auto zala par rapport à jene ba ko na conflit na musicien monté conflit penda ya conflit bona musicien moko etika lo zalate ouais c'est vrai etika lo zalate sauf que batamoko boye ali soto to sola tamo mais kai moko zo tranquille na mutune nande mupao kwa mupao touche à tout le monde batamo zo mon problème nae ouais ouais tamo zo kai montana ah batamo wende amega moi mais vie aza penda ala mutema penda ki bo papa ala mutema penda ya père mais c'est qu'on a peut te signaler batuke tango azo Montana on dirait yene mtatikela ka Montana charge orchestre atikala président ouais atikala Montana pena charge tangi yaki maman exil azonga allez bakumbi mo pa aussi azo kai Montana ramba rambo wa azo kai Montana mais totika omona ngoti na télé omona pena l'équipe wa sele crashinde ba biso basala asala ko eloko ezalate so ba dola na ibite so ba ibitana eso amona ke général pénal l'équipe a créé mon pao magema omone koma etikala ko sala mate ozomona ba yemo belé koto isu bazwaka isu kabose et pas wera Pantone bazwa kabose mais to mone lo moté donc ça veut dire mona ke artiste mo na motema ai pena motema yo mona pena ke non awo mona lo mo ko déranger pe na vie bo musicien mo ba tête ni ba pilier na ba zweli ba ngome atika lo bate eloko tabeta karati pe asoana batona bien basola elo mo te betama ozomona ke artiste ba qualité mo ba bongo ko manquer pe na musique à Congo eza un peu eza manque à gagner parce que ba musicien bongo na Congo baza pe na mingi te ki bazoli artiste mo minene pe abana ne kimia lo barate de les sous artiste mo alingaki propriété fort elle est vraiment propre ai pena propre des fois alingai leaks to ndingo to ba lo utako lo bake des fois pena alingai leaks alingai pena propre alingai lo cher alingai donc leaks penda d'ailleurs parmi ba qualité o des fois za ki non neto lo ki monyo so to za na bete mais ba qualité to zo mingi bolamu ke ba mabe mais biso na part na biso to pesa la mes condoléances na famille na si bien na biso code pin na Saint-Denis to biso mes condoléances na famille na mobimba on est ensemble to wando to mette disingai to vanda plus côté to ndo betango boyo beti côté na yo nga pe na beti côté na nga na lingaka na retracer pe na moi histoire ya vieux vieux na 83 déjà na 83 ameka ko beta na Shock Star na ba boziana na banani na 91 vieux azo sous succès à makasi wana suswana pena ko mosala ampleur na 91 ayo créé groupe nae Shock Star alongwe na pena Shock Star ayo créé aye moko de place ba Montana ba yo ko intégrer banani ba kabose bulembu donc tout le monde a kabose za pena fruit ya vieux ye pena za ba to bazala na vieux ba zwaka style la vieux kolata ya vieux bavana na vieux bangonde bayebi na ba Montana na bayebi pena vieux bien donc azaki vieux moko boye oto loba lelo azaki na mutema bola munengo yo to loba lelo moni biso ba congolais to ebaka mutema bola ma mutu so mutakufi mais alors que mutema bola ma mutu photo lobela ngo tanga za vivre lelo mona biso nyonso na ba Facebook des fois vers ala kiawa ata ba congolais ata ba chroniqueur ba biso yo to chakiete to no beta pena mama kamune mwa kara mwa mingi kabiso lingaka ka fali we rajibe kofi tozaka wana ba vie wana tout biso tout okipaki te mais lelo akufi o mona ke Facebook a mutu nini o ezangi photo avie via ko créer groupe na 91 Big Star wana ye yangonde salaka ye penzake via vana mais ve asali pe succès na Big Star wana mais trozonga lisusu na sima ya olobaki lelo so bomona Gims lelo maître Gims voilà pour lingato retracer histoire po eza histoire Gims mutamemaye ayana eboye eza rave de fao mutoroboya télévision à radio te aroleka nepe aboyi donc maître Gims na âge à 2 ans donc non mona apena ba azwa na ye a China amemaye awa na makola matine na vieux balala vieux kutupe mpanzi amemaye yana na mikila et ozala bien lelo
so vient ta daeboé ba rapatrier corne na Congo pour ça se Gims na kin a cheli veta flair to lobi te pour créer polémique to lobi peut pour toucher famille bato rien mais to lobi ka pour ça histoire non change histoire va changer ngote o ezala déjà ndeba lobaka na bato basala ba sport ata pasteur ikiazo tala ngai na lobaka ndeza histoire zona donc côté bimate pe salama ezonga so en arrière te sala bongo yemtayaka na Gims après janana à côté po na ba histoire musique po biso ba journaliste lelo tozo ko finete to luka ba vraie information ndo mona Gims na Dadjo azala plus na télévision avant Gims pour le monde musical Dadjo tout déjà so zongi pour to kendeka na moi histoire to zongi na kata ba clip a redia miso mona clip moi redia miso veju na tala na poussette on est à la Dadjo na Dadjo kota da télévision na bo bébé na poussette déjà banda ko filmer et ça histoire lelo ready a cause à la ready to cause à la nini mais so betele ngo batu ba mona nini batu bazo kosa mais ça histoire eza bongo bazaki bana ba star bakola kana papa la bango star et zalaki donc ko passer bango te ke ba le katala moi quelques vidéos pe ya ba massa papa na bango donc histoire ya ngwana Gims et ça la biso pe plaisir ba Dadjo eza famille na bango eza ba papa na bango nde ache mutu na si donc ça moi bibliothèque pesa moi biographie Def Defa abotate bon ngai jusque là mon vie à mutu privé to respecta ngwaza mo we biso nde ba kongolo to mo boya makamususu papa abotanete ba papa babota bango te me bazaka ba responsable mon na la legi papa na responsabilité na mokileo mabotata papa mona wana zane na bana tazane ka responsable papa basango be babota te me ba responsable ba famille na bango donc ils ont empêché que abotanete maza responsable ba ndeko ne za responsable ba famille mais biso nyonso mutuna mutu azala na vision visa choix parce que ya sala choix peut-être abotanete mutu azo condamner pe na ngwazati mo ya kufi tozo honorer vie na biso Def Defa ngana yoka ba nzemune moko ya tu bisanga tout à l'heure amour scolaire mutu to tanga na RDC 12h faut yo na RTNT bon na soko ba ndika obimoka nga eloko na no rappeler nga bana tour à midi échange voilà so ozo ya chic ozo zonga faut yo ka nzemo na RTNT na baka eto solola nenga la kana mure motea ko nzemo na beta wana ngasko rappeler nga bleu blanc wala moye zongala sika wana beta là-bas na ba sudo ba Kishasa o ba ligablo mo be la ba kwe pour mututa kola na Kishasa na kola ba mo ligablo mo alinzanze zangati bon ba manzanza mo bo ligablo le manzanza to le chauffeur mabe mais za ligablo so mo na viango azala ba mo mia daje ba ko tele na ligablo na manzanza zangati wa vi mo bana azape bogar azakala mo sengle na pembe bala makasa travers sengle na pembe ozoki singa fort ba seyo ana tango zo bala voilà ce que amour scolaire na ba ligablo ba viwana so kataka mo tese bo amour scolaire oblege faudra que tour à midi ba no repasser lingo ko kasiko to iba Dimitri on se va que pour no repasser pour era chike bandi on se comme repasser banino comme moi presser l'esprit donc ça on les années se to benga ngona ba benga ngona anglais rimambi donc ça li biso moi et rafraîchir biso moi mémoire donc les vieux atika penza histoire marquage jeunesse zo moi to beti jeunesse ta biso yango to bien chik eza passage au mutu to les kaka donc vieux faut to les là te dis vieux faut na photo les là mususu wana betaka pa amour scolaire non guerre de nini non ezalaka na baembaka yena général defa au général na de baba nzee mo to emba yaipe ma 6 na tsaka onze ko tope na stati na nga voilà soki Jackson ko tela nga nzembo na stati na nga
titre ya nzembo ngo okoti nga ta volume okeka otinga nga volume ouais tiana chaka moi titre nzembo voilà titre nzembo na ninga pe to meka yoka nzembo na pe eza bien te mais eza biloko mosusu te dis to ninga to immortaliser mingi na banzembo voilà moi so to ninga to pesa moi le congolais a ba valeur mutu soit d'ailleurs ozo comprendre eza ndenge mo lelo nde toza boye ba ba ko comprendre mo le to yango wana papa oh siko za kiso père akimi parler mikolo wana siko ba mère banolela mingi babolingo na bango na boye so mon père mikolo wana azomona na te allez so père azongi ka bania tele logo papa ponyo tikinda koe gamona salite ta yo sakana oyemba bayemba te ba fait basal histoire te dis ba basal histoire to na loba pourquoi ba congolais ba reconnaître rare mutu so akufi parce que dégâts va valeur moi ti le lotang sous ne des fois akimi akiva na mbon Tanzanie akiva na boy so ki Zambie se place OK akende koto zo koto nyo sona kapo banoko tseba mbwi sko lobby to na yoko muyoka ba biloko ne belé na butu lobby comment mutu aboye penza va na mboka ne kimia abanda kimia te obi ke vie so ki de lotang so ke okufa mboka libanda parce que azali suna confiance à mboka na été azali suna confiance à mboka na été parce que azali tellement coincé na mboka na emoko ndelo yake kufa libanda na parce que akoza pe atonginda kuna avandi calme azova na Congo calme ozomona mais ake kufa libanda parce que tout ça va stress ta ka bien sali crise je pense que na kati ne makambo comment il peut belé na age no comment ga mutu moko vanda sika mo na mboka na aza pe à l'aise azo vivre pe azo mona pe ba ministère oyemo pe azo former aza à l'aise mais tela parce que kufa parce que mboka ezako ezo tindike libanda endezo lukele liwa moko boye oui combien de fois boma viona justement combien de fois boma olo belo moi bien olo ba penelo bien penanga na puye loba pena combien de fois boma viona ba boma des fois combien de fois na ba to ayina posa penda kufa na ba to biso moto aka na internet va kufi asali a démentir ata ba plus de 5 fois justement na tota vidéo moko faire lobi pena boîte oluka bo manga boza na échec et puis tika ka faire et puis congolais to na loko moso congolais comme kosela mutu likambo liwa ti information na ko benga pe subo fina ko fumbutanga l'international leki ya Jésus ya ngami nega Jésus tant ko confirmer biso que non akufi parce que benga ki président ya association na moso imikoso ino na Kinshasa ya confirmer que non akufa et puis singa pena habitude te so mutu akufi 1h30 minutes na publier rien ninga pena zo bena information pena na source après na yo publier parce que publier les arabes on dit besoin ko anticiper liwa mutu normalement ko anticiper liwa bato et ça peut faire tout comme peut faire faut vérifier information tout ça un problème na mingi pas ba congolais ko pesa ka information mo eza force yo yebi no kuta source te monika mutu mo a publier yo bolbité ngapi na zuri na kumbi kuna kapti wana pe ngapi na zuri na mbambiki tandis que zo information te otunelo mo te eza bien te tozo bon artiste kabo tozo bon pe tango a publier déjà kufi iba déjà moral mutu déjà bozo bo mango bobo moral mutu mbango parce que déjà boko telo mona mutu déjà que caractère na otika muki eza ko bo pesa invitation liwa mutafani bo me pesa invitation liwa donc ala na pa ene ba mo pe ba publier wala ko invitation liwa donc ba eso déjà que lobby déjà nzolele nzolele zui kamboje te dis mengai na oloba omoni elo mo soulever ki na olinga kana épingler na mo makasi côté wana par rapport ya ningo loba ki ba artiste na biso belé ba ke lukama refuge libanda omoni artiste lelo aza mutoyo azolobe la société ozomona ba def des fois ba ke libanda plus pour parce que réalité moko boye oye moko a connaître ki to oyo pe batu ba interpréter ki oya loba te boye officiellement na monoko na ye que politicien a juango commission réalité et même libanda j'ai comme na plus goût ya ko ke nova na libanda que na mboka na alors que na mboka peut-être que to linga to landela raye artiste na biso to ba no lobele to yipa ba no sala be fort comparativement na ba oye parti wana mais ce ka ke libanda mboka akutena ba o baza faible akomani faible okita omoni na kine zaka trop esprit ya combativité wana ya na bon sens fallait obeta faire obeta le roi fait déjà message na succès ayebi makamba succès ne ezala ye pas luka a forcer makasi
Maintenant, on voit que Abeti déjà plus de 15 ans libanda, 18 ans libanda. Papa ton oyabwe, a comme on a ralenti. Ya oyeba nini fona sala pona capter le sous monde. Mais lelo vie azo qui ne peut moi lire, azo nga Abeti moi de biloko ne mobo wana de titres ne mobo kanga ki sous. O azo c'est la pe montagne sous mikolo na disque o. Na disque ne mi bala utobeta o. Et zo qui n'angoji pas en plaire via zongi. Bon, à kezwa contrat na Cameroun, fallait ça tourner mon à Cameroun, Kunanda Beli. Bah lobby il semblerait que lobby n'a salaire directement au job producteur moi bengi, il semblerait que tant à malaise, a bengi Ken, bon à lobby Ken, n'a habité sur Ken nani, a bengi Ken, a bengi na papi mbongo, confrère na biso papi mbongo. Papa, comment un artiste et musicien ou qui qu'on représenter Mboka, libanda ya Mboka, libanda ya pays, pour n'a pas aider na problème à santé. Pour babi azaki na problème ça pour accès na soins à santé ba bengi producteur touché papi mboma bon na habité réactionner mais ken oyo ya lobaki ken wana lobi zela na aussi ça makam na sala na rappel lobi na tongo bon na mutu moko na biso nyonso ils ont déjà ceux qui problème mo exam tout souhaitera mabete qui comme le si rapidement au moni mais ceux qui batouana ba mission na ba banda ko honorer bango déton ba banda kaya na bango professionnel au pesi ba carte mo santé bando ça bango universellement. Papa est-ce que mutuana on a un problème pour soit eu problème au Liban fois benga président de la République ta benga papi mboma ta benga mutumo quelconque. Moi je ne pense pas. Donc c'est-à-dire que ba mission na biso ba beta ba musique wana to songa rapé na nenga bien le monde comme numérique ba cotiser kapé na mboka na biso. Po ba droit d'auteur et kata makuna. Ba sonika soniko ni bazaka kuna e zwaka ba mbongo na bango. Normalement faut bango ba bénéficier na ba mbongo na bango nde bazo beta musique na bango wana. Mais pourquoi pas ko assurer bango ba assurance santé na bango bino moko ministère de la culture bo assurer pe bango. Na ka lobi ba tumso ba lobi ote est-ce que ba journal idée ba futara bango na ba biloko ba France na bi Jomo va benga lobby na bi mais non moko to sala rapé ba to ko tsa mbongo a bénéficier donc l'état lia kanaye un individu mbongo au lieu que un individu lia l'état bani bazole mbongo papa dans nazo ebisa yo mboka na biso zaka moi bizarre en fait ba vie wana ba sali trop baza na droit ko bénéficier na ba mbongo wana bango ba cotiser na mboka wana lelo vers okufa boye bon c'est vrai kosomba lupango to kosomba pete zaka organisation na mais to yona te to beta makambo ya mapango na yo quoi que ce soit mais au moins faut l'état soit bango en charge liwa na bango ko assurer ba na bango ko assurer ba venir na bango pour ba cotizaka na makambo l'état ba cotizaka eza blague donc ngana souhaiter kaka ba sincère condoléances sa microbe TV a souhaité vraiment sincère condoléances la famille biologique qui a VDF de FAO ba kolisi biso na musique na bango ba bercer biso na musique na bango et lelo so pour linga ma chérie mo bona quoi peut-être vous avez pris ma parole moi avait donc toujours bisa bango ka que lelo ngana tirer pena beta pena sonnette d'alarme pas venanga rambo lelo verambo vraiment soko bando beta ndule tozana besoin no fort vieux yoko ke lelo te donc veso bando beta ndule vraiment faut cha médecin mo permanent faut vraiment vieux soit de voyager pour ça 25 en atika 25 concerts mo fa beta mikolo vieux AGKI ko télémana podium et c'est nga mo endurance ba vie sport ba sango tende ba zana âge ba 30 ans ba 20 ans ba sango subongote ata valinga toujours aux amours sportifs wana aux asubongote mais au moins assurance na biso ezapé moi ndambo ezapa nzambe mais pas moi ndambo esima mapé mabo pas docteur donc vie vraiment aux patron exemple la bezarayo donc ça veut dire que cause on peut docteur moko zo kenda naye ba docteur peut ba sengo peu moins cher te ba sengo peu moins bien pour tous en a besoin na pas za bibliothèque et puis za miroir lelo ya culture na biso congolaise wana donc tous en a besoin na encore. Merci Patrick merci de le bien to tika na ba mopao il doit payer ses bien j'espère comme la Sandra Kaza de licence à Souka. Ça biso bien quoi toi tu as besoin toi la besoin na ba congolais ba kosa la bango vie ça mbwema pas toi la besoin na non yemba bien non yemba mambo via yemba pas bien pour sa vie na poto clôturer to comme nous presque na Souka ngai juste tout ça moi analyse par rapport ya liwa ya général nga mingi pas ces ara parce que
na comment ils sont na mona vieux défaut na mona ndia zotamona o papa yemba 6 millions associés on dit atambola na ouais à l'insécurité comment quoi nomade mo boy ozo point mutu azaki na ta comment age comment na ngai fa banda sikamo na ozongela ngoto parce que au moins mutu sera bien té atelonge fundaka bah oui atelonge na mona nzelonge funda chaque façon na moni ka on dit aza na joie te on dit aza pena pona été ben sozo bela ni ne communiquer il bosse za longit ouais ya obela otola muka elongit on a pena ina pona été tanis na bike mo pa mkona ramba mkona pa za mkona yebaneka lobi to bela bisota nani pe ba ve musu aza na bomo ba ve volo ko swana misupe ba ve bosi ba mikona soko mona ki o mona onzie akombi onzie mukolo mpao nze mukolo ba wana parce que ni makambu ezake be ete mona mutu zo problème partout so si problème dans la république il y a problème akasi ya la bien terre morale elle a bien été en plus ndé ala kiwana il fallait penazo repos moko o ego permettre avandi ki abiki na pa na ngana à l'aise o imagine mutu ozonga mboka na eme azozonga avec ba doute ayi ba telobi ni lekela ayi ba telobi ni ekomela ozomwa nyoso tone va na kati ya mutu a charger mutu donc na ba pendant 18 ans mobimba mutu nezaki charger na makambo autant sur ndule te mais na makambo mususu kutu eta mango eta ekuta vina ete donc ngala opesa ka me connaître to comme sur suka Patrick Masidi na ete so za lo basuka voilà ngali lo basuka ezaka que bandeko na biso ba musicien o nyoso bazana Congo batikali ba comme ba nyoso ba AGWR comme na 50 quelque JB 50 quelque Kofolo Mende 60 donc ba vebozi banani ba venyo kalongo ko tenir sur na podium. Et ça bien pour tout ce père la bino bola la esprit combativité grave mais moi médecin face à la permanent tous en a besoin na bino fort ba ve wana bango kande bazana na bibliothèque à musique wana bango kande wana kilo et lelo ve accueilli mais ba koti si rumba na kati ya nini na UNESCO ouais voilà donc au monde que ba valoriser bino pour perdre livre moko ozomona donc ezo sala moi passi donc ba vie na biso wana bozo moi ata moi conseil wana eza moi bien moi médecin zalaka batala ta ba battement ba kiona be po binaka boyembaka bozoloba bozobwaka bato bozotala bato nyoso wana eza mutu moko na sala ngo donc na ba répétition ça mouvement ozomona na ba répétition oui ukoza na combatiment mais battement cœur cardio cardio wana koza soutenir ezaki ya jeunesse donc tout ça na pena na voilà na melata mamai voilà donc mouvement mais au moins pena ko fatigue mon pe ba bato mo ba kenda pe moi momi mo pe mo boki donc talaka mo pe mo go mi balete voilà donc voilà makamu non quoi dis quoi merci à la sur la lenga Congo pe na Sami Club TV na globalité Moscou te mais na boka tama 2 personnes vous s'abonner toi matanga na boka tamu tout na matanga vraiment voilà na boka fait bosi il veut des fois et moi donc merci beaucoup bien merci Abino Patrick courage na famille avec des fois donc courage pe na ba artiste nyoso ba artiste tout à Congo tous ensemble tous na pona bino merci beaucoup bye bye so na poster les messages boza na programme plateau na bino elenga Congo ezali Team TV ali Sami Microbe ali globalité ali place to le kanyo songwana plateau za awana Saint-Denis na porte de Paris okomika wana ba numéro na biso za no bengi toza mobimba merci na bino nyoso to merci beaucoup.